Voilà, chers amis téléspectateurs, nous sommes une fois de plus très heureux. Nous vous souhaitons la bienvenue dans cette émission de News de Stars. Nakati chaîne Abino, la voix du peuple. Ça sera pour une première, à part différents films mais pour une première, nous avons une interview. Elle s'appelle l'actrice Oboningara Mingi, Chouchou Abatubele. Gabrielle, bonjour. Bonjour Vincent. Bonjour. Naza bien dans la santé, santé, aspect, tout ça va. Ouais, tu as compris, santé, ouais, maman ko ou. Mais faut si là. Tu es si là, ne fais à la rabo. Boni musala. Musala ils ont qu'est bien, nzamba osunga. Mikolo ba ibsinga au frapper trop Mikolo, ba oza présente sur scène partout ba zo retrouver on a ba histoire ba film ba bato. Secret zanino zo ça que ba actrice basé belé mais ba obengara Gabrielle. Musala Vincent, musala kopesa corps et âme soko sa au moni musala oyo ndeto za nango boye faut ko mi pesa tango batie on a pesi au rôle kolinga te o salelo moko boye ke na sala kaka pona zo mbongo te il faut tike lembo. Très bien. Vous comprenez soko tike lembo au mona ke bando za la kaka ya mwana na sala effort na histoire na yo na okali solo mo babi Gabriel la ayaki masolo nzunzing aya non esprit non ayeba na beba alobara. Nasara na ngabu futa na bununga te mena sala akar. Est-ce vrai? Non, ezaki bongote lokuta. Lokuta. Ezalaki dadi di kambala mutami maranga, dadi ya mimanga parce que dadi toyeba na kana mema vona na bano sa théâtre. Dadi mutami maranga parce que tango major di sali dayaki a luki batu basa ba film. Normalement na musala na biso fallait que parce que ngana zena mutozaki ba tête. Na ba fille penza nini fallait bazwanga be bazwaka ngate ba finakanga ba mimai fille mo boya sika boy. OK. Donc tant dadia yo amonyango azelaki ke ngana ya monyango amoni ke ngana yete ba finanga asepela ite yango azwa kingam nanga to kieyi ko kipena no mbongo te na film oyo ngam na zuyo parce que na zuyo na makasi na yebi ke na obeba na bato na zuyo na makasi ko kipena mbongo te kotsaka kelongi donc premier nzonzi ko sa non na kotsaka kelongi na kotsaka kelongi nde na sala ka deux tableaux mais ekangaki et comment il film major te ba production en tout cas na ozanga te ils a passé c'est aventure en bien ya nzonzi depuis par rapport ya ninga ba théâtre qui nous bando le ka trouvant on oui par rapport à ba théâtre qui nzonzi ngeza bien eza très bien eza bien to ko ni yango te jamais nzonzi ngefungoli biso makambo ebele c'est nzonzi ngte sali ke to yeba na makasi na ba belé za nzonzi parlons de Gabrielle babi mugolo mi chroniqueuse ya makasi chroniqueuse monene siko chroniqueuse mo boye soki mutatuni question atuni invité question répondre mettez-moi à récupérer ngamo la récupérer micro eza ya ngai ezaki juste occasionnel to okomi pena osa émission na komi pena osa émission na chaîne yo moko pona mona ki informer yo ke Gabriel Bolé motivé fungwami ya Gabriel Bolé motivé fungwami donc il faut ngamo na animer nan so na animer te mo boulot. Et les gars qui on a pour la monnaie na retrouver la chaîne ba YouTube belé ba copia ki kaka to ezaki dans la chaîne yo te ba copia ki na pesa na bato ba image na pesa na bato ba image nesi bango lokwe zelo na liboso bozwa na binonga ba makinga vraiment no wala nde na édition non ebomi bato yo moto opposer mutu question pesa réponse après to c'est to mo o récupérer ba chroniqueuse ba benga mdanga ya Gabi obomi biso to suki no to mona mangamba boyente oyo sali. C'est comme ça mesana no ka bongo e bandi ba mesana na ka bongo ça dit yo so tuni question simbité mo en tout cas récupérer micro so na poser question ngana yebi ke il faut répondre boy ozo me manga gauche droite na récupérer au micro voilà et puis on lo basouté. Parlons de quelque chose qui s'est passé moi actualité tout ça nango je pense que na été ceux qui na ba on retourne aux questions on a appris on a tous vu nenge maman Nabiso Denise oazali épouse ya président de République Nabiso abane na likanisa la beka aussi la bino assurance maladie et bonne nouvelle tout moni ke maman ke na projet neti na suka o tout moni ba retenir 101 comédiens. D'abord likanisi wana nanu ya maman ya ko penser na bino parce que conseillisme ça na bino ce ba lui pena omizo ya soin kala na mwambongo ba futa na bino pour ça la on kokate mais comme na maman mokonzi ko kanizwa likanisi wana lobi que na sunga ba comédien na wetali nanu maladie likanisi wana d'abord au mona ki on ngeni tango yoka ki on likanisi na yoka ki likanisi wana na ba keza bien azui likanisi moko bien ya kosunga ba comédien vraiment na betele ke maboko azui likanisi bien ya kosunga
ba comédien toujours souffrir moi nini mais il y a le bon na fond l'hôpital pour na tia ba pardon à quel hôpital moi a signé ba papier ba comédien bazwa soin ils a bien les caniseza malamu et question les dom so ngina tuna parmi les 100 indé o ba poni wana Gabriel pas en la 4 ba bengi ngate ba bengi oté ba bengi ngate je te jure yo binga lokwa na welisa na ngate na zela ba benganga comprendre au benginga na ye ba benginga te bon na mona ke ngo drôle to ça tournage ba benga bato baza pembe na ba benga bango ngasi ko croyant que maman de mutatini ba benga bato ba ke kotika ba photo passeport par rapport ya ba listo ba kotisaka na ba liste liboso ba kotaka yo po kotaka yo pe comme ça là ba kot na yebi na ngate ba benga penga te na mona ba benga Thérèse na mona o benga Thérèse bo pourquoi nga yo benga te ndenge ni o te ba chena no ba nani ba individuel te bache na ba individuel te bache na ba groupe bache bato baza ba groupe o baza na ba groupe awa reconnu ngabi non bache biso te o bino non te siko critère ngo nengo yo zo information pose la parmi bato ba bénéficier na ba soin na ba critère ezaki nini ezala ba critère o ba poni bato amsu ba ozala te po yo to yibi oza parmi ba actrice munene ya minene na mboka mais ba benginga te ba poni ngate na comprendre peut-être bon bato basala ki liste bato bakende pe elombe na biro elombe bakina na biro elombe bon a préféré tia acteur na ye o ba sali ba 2 à 3 ans mais biso de sali ba 21 na ba tia biso te actrice Gabriel actrice munene asali musala makasi na mboko oyo o asali musala makasi a sekisi ba konzi o ya musala ngana sala na mboko oyo bo bengi ngate eza obike nazo kamwa tisiko ezo kamu isanga siko par rapport ya nombre bateau bazui par rapport ya o batikali o lobanini o sali jugement nini parce que on nous apprend que bosé belé omoni Vincent na mokili oyo nyonso oleka fo kumsaka nzambe lokwa ngada na yebaka ke nyonso oleka fo na kumsaka nzambe na kumsaka na nzambe omoni ngaka ne obengi Thérèse ya pembe nanga komanga obengi ngate ba individuel donc biso ba totoza na groupe T bino ba lobi sima on comprend nga na zvani kana zozela so ba bengi ngate na oleka kana émission pa na nga ba na osala émission pa na yo na osala émission pa na yo na ipa nani mwana yo lekechu na mwana wa mwasi wana mwana mwasi azape ba koto boy nani oyo okoko Aisha na lobaki yango parce que comment ba ko benga batu nga Vincent nga ba combattant en Afrique du Sud ba bimelanga au moins la comique na station na Cape Town numéro na ngamba mako ki na yamba téléphone ba combattant ba bimelanga 800 obi na fia esprit na za fia esprit na mikumi saka mwasa tembe na telemi na tali bango batalinga o to yebaki ki ozo koma ba memanga na cette rive kuna mupepe ko sakana te bazo kita misusu bazo ya loka ba avion na telema finga kabila na bi jamais no fingete na telema ki wana babiso yo to ngapi na kati na zali na kati ya histoire mais pourquoi ce makamna bino bobenga ngati pourquoi ce bozo ke ba voyage bo tia kombo na ngati pourquoi parce que Bambeli, bon, n'a été sauté la image, on sait que ça va machette. Combien de personnes n'ont moi moi si, na bima makila, na bima et bimanga, mais na osaka en esprit. Bango ba sombelinga ba bande hygiénique, ba yebi histoire ngo ba combattre ya Captain mutakine a défendre kinga bokechu premier. Sikoyo comment bochanga la mama kamna binote. Na comprendre te mais so ba ki ba tumusu ba chaki bangwana, alinga bando finga. Nga bando finga siko message ni loza nango na ngambu ya mama parce que mutazui kancho eza mama Denise pour na usunga bino ko zwa 100 inde comédien alors que yo na 400 inde wana o se retrouver te mais soko ko yebisa mama Denise aza mama na biso ko loba nini pona yo na ba comédien no so musu bazar bazar na c'est ka mama ba biso ba Gabriel oyo peut-être na yebite soko yebi bi yebite mais papa yebi ba biso ba Gabriel to sel mama kambu babiso ba Gabriel to sali makamda bi 21 ans de carrière na koti musala mwana mukie njoto mike mwana nazokola ka na TV ti lelo komanga ba benga ngati bazwa ngate mais bazwa bano basali ba 2 à 3 ans uzomona ngote 25 ça compliqué
Mais ce qu'on se peut totalement, qu'on soit Gabriel Ozape, pas c'est parce que vous avez plus de vos appels belé, bah sélectionner Ghana. Ah, t'as ceux qui t'osent belé, ceux qui sélectionner ça et la cause en parce que biso to bangé ba théâtre tozaki belé té. Ba biso ba misala batala misalo mutu asali. Bazo mutu biso la té pour sala na groupe na ngane na favoriser non. Faut la musala o mutu asali na mboka. Donc pour Gabriel, faut pas revoir dans une liste on a il y a 5 deux on a pour la revoir na bangote. Bati qu'on peut que ça ka bongo ya mokana nzambe. Eza mokana nzambe na ni ça ko force rater. Ko force rater na vie ya mokana nzambe mo ka bi pourquoi babosa ni komona. Na web sa maman a pona rater. Toza ebelé comment bakoko zwa kaka 102 personnes. Toza ebelé d'où ko zwa te. Vous comprenez que biso ba misusu to tikala oyo to ba bengi biso te pona ba soins médicaux mais ba bengi ba misusu oyo nanu ba sali makambo biso ba Gabriel to salité baza na kati to se belé to ça soki ba 5000 soki to za ba combien mais ko retirer ka 100 aider côté on a maman excusez nga na rappelle moi ta vérité en tout cas et sali bien té et sali mabe donc et sali mabe. Donc, nazo lela teme, nazo loba, pona musalo nga na sali pe na mboko. Sikoyo, nga naza comédien maman. Mi respect maman, naza comédienne. Sikoyo soki na beli, na liste na zate, na okendo so soin wapi. Na okende wapi. Omoni problème Vincent. Bon, peut-être on s'est dit, maman, à Bani, on en a 100, et puis à Otala, Nini, vous organisez, après à Bano Baksana. Attends, maman, Bandi na 100, et c'est impossible comme on a des ans à la 4. Donc, pour Gabriel, va triquer. Va triquer, mais va triquer, je me soucie, tu commissariat en Zambie. Omoni, on a monté na Bible, na Bible, na Liloba. On a monté na surtout quand on a commissariat en Zambie. Pour yo, on a mabé. Vous comprendre? Voilà, chers amis téléspectateurs, c'était juste la réaction de Gabriel par rapport à la liste Oyo, il y a 101 comédiens au bar retenir et pas à maman la biso Denise au soin. Gabriel habillé à Zate, maman Neni à Zate, moi na la rara, maman na maman me revoir ce bar. Soit bah 603 Gabriel, c'est bon. Toi boto botala. Tes mamans ont décidé de changer. Pour ça, il faut bénéficier de mon abandon. Ah, papa. C'est caca. Si on a ma sola, on est oyoki jusque-là. Bandeko bazui sans une donne, ils ont maladie ni. Ils ont maladie nyonso, ils ont la catégorie. Maladie nyonso. Maladie nyonso. Ba hôpital ni ba. Qui fait tout cas, il y a si ça bien maladie nyonso. OK, il va traiter soit peso ba tisi batali tali bon. Voilà. Ba biso ba attention déranger biso makasi ba misu ba nini tali pas pour ça traitement wana mais ba écarter bino nzamba lingi bongo te. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. On voulait juste avoir votre réaction par rapport au Nayango, mais message à ceux qui ont et puis bah oh ayo bazota la ça la vraiment bien. Message à ceux qui ont kaka tous à la bomoko. Vous comprendrez ça. Tous à la bomoko na makambo ezo salima. Ezaka raté que so to sa makambo sundo ki posa Gabriel. C'est makambo moko eye posa Gabriel ezate. Wana ndi mabe. To longo la hypocrisie. Vous comprenez? To longo la hypocrisie. Donc yo sali ba liste na yo tchengate o sa peut-être o tcheba to mususu. Alors tant moi likambo ça très important nga fona zala o benginga. Na pesi mbote na bafana na nga nyonso tout. Na ta vérité bon excusez-moi vraiment babi toute vérité n'est pas bonne à dire mais on a le bien ça a sens ils appellent na sens na kenango bien donc merci beaucoup na binono surtout na pesi mbote na Sandra la source Sandra Timanga wa yaya na yo Jenny le makwaru mamboka no ela tempo maman na Chloé na pesi mbote na moi Équateur kitoko moi Équateur na pesi mbote la Brazzavilloise fumbi get la Brazzavilloise na pesi mbote belé na pesi mbote na bandeko na nyoso
bino tout bozolanda nga biso botalanga na pesi mbote na bino nyonso tout ebele taka émission ngo moyena lo ba mingi ezate merci beaucoup sinon bo ça ko rappeler batu que chaîne a eu déjà marche pas s'abonner déjà marche Gabriel Bolembo TV Gabriel Bolembo TV bo s'abonner massivement kuna to kuta na masolo basi na basi koyeba ko sokola koyeba ko zana papa papa koyeba ko zana mama makambo eza wana ba santa butonene te santa bute ya masolo kaka ya juste ko solo la kaka fi mo pa benga moko benga inga ya gabi boy abwa kelinga mwa western na ke ko zo na saile ba voice abia gabi merci ya gabi bongo atini western no pc stratégie na pc stratégie western na kendaki na zui na isa ko na bina kena nuni eza normal mama meki papa meki akangami donc eza normal donc solo lango penze ebele box abonné ne massif bokoto boso bokoti te na oloba te voilà Sandra Jekonde en Angleterre, il y a eu là le président Kadima Mukendi, Winner Star Cargo, le président Dani Kadima na Dubaï wana Herman Ngumba, mon ami et puis Gigal, mon ami de Dubaï, Banmote na bino place pour Zali, Doki Tenge na Bosanité place pour Zali Mote Belé et merci na pause et ça au caméraman assuré pour na prise de vue sur la biso et wana Zaki Maloba Gabriel et puis biso to eko tient micro pour na roga point de vue naé. Je pense que dans les jours à venir, ngala on imagi mama a ko élargir liste pour moi na nyonso la satisfait parce que tout bazaba comédien. Oui. Merci tout mon ami. Bye. À la prochaine. Bye. Merci Zamba Pambola Bino partout bisika bozali. Na ngana na répondre le lot mutumoko ko zapete s'il te plaît. Naibi ozota le lot comme sous mais c'est Dieu qui a permis au landanga sikoyo ko zapete landanga est très bien. Par rapport aux autres na pona sacerdoce ou la haute spiritualité, nous n'avons pas expliqué en gros comment ba effet sacerdotal les salama en ligne bato bazo benga partout dans le monde bazo bika bazo ba délivrance et ça s'est passé comment tu peux expérimenter cela bato baza sur place Paris Saint-Denis. Écoutez nazo répondre à la question lelo moi mouké quelques minutes seulement oboza sur place na France. Service bandi na France té et bandi ba place beleza ko salama mais na temps autre aussi si confinement naza a na Paris Saint-Denis pour le service de la haute spiritualité. Prends les numéros 0033 7 66 27 40 02. N'appelez son numéro pour expliquer. Deuxièmement, il y a l'adresse là où le service se passe, c'est derrière la gare Saint-Denis, boulevard de la Libération numéro 17. Donc derrière la gare Saint-Denis, boulevard de la Libération numéro 17. Et à place Tozali. Dieu m'a visité pendant ces temps de confinement. Dieu m'a parlé. Alaki singa makambo ebele. Makambo alaki singa. Il m'a donné le schéma. Le schéma au Nzamba Pesinga. Et zo permettre maintenant la haute spiritualité et se manifester puissamment par rapport à Bana Nzambe na batebele ba dessus na temps où nyon suza ko salama. Tant aux landanga, la première des choses où ils ont péki so bengate eza boy. Oyebi kene na o leka j'ai besoin d'argent. Oyebi na o leka bona besoin pour bailler banga. Je n'ai besoin, j'ai pas besoin de ça. Tout le monde va kufi na Covid. Tout le monde mutaki na mbongo ebele quelques 2 jours accueillis. 3 jours atiki ba jipi ba ndaku. Dieu m'a tout enseigné. Naza na posa koyeba na te, na posa pa mbongo na ote. Mais qu'est-ce que j'ai besoin? Le Dieu qui m'a donné le schéma, abikisayo na maladie incurable. Tu souffres là où tu es en direct. Mais au lembi, parce que tu as pasteur, va conduire une erreur. Va conduire un désordre. Cette maladie incurable. Mais pourquoi? Ok. Maladie, la famille n'a pas belle. On maladie héréditaire. Ce que maladie héréditaire pour moi, c'est anormal. Ce qu'il faut, un schéma ou quitter étape wana. Ok, calmement. Yo zana sida, to zana cancer, ou zana maladie wabi eza impossible. Nzamba obi kisane mais faut qu'il y ait un schéma. Na ndimi on nzamba lobi nanga. Yoka, lelo nazo pesa témoignage am États-Unis, tikali frappé na motema nangai. Couple wana ba dépensa ba mbongo pa ba pasteur ba prophète, ba tina ba action de grâce ba mbongo akota na ba nyongo. Moi na bango autis abika ta mukolo mon côté. On a prié que 2 jours. Na minute moi na autis akomi kuluba. La famille so ba benga baza kolela. Na bito zongisa lokumu pa nzambe. Yoka siko. Famille wana viendront pour témoigner. Na tante okota la era ba témoignage. Lelo yo bato bazo bika. Eza na couple benginga problème de stérilité. Moi ça koti ménopause depuis 34 ans. Banda koti
10%. Donc, basali lelo 14 ans, ménopause, ménopause. Après une courte prière, mamana makile bimie. Baza na Suisse, na Lausanne. Ce qu'on y est bisangai. Le Dieu oazubi qui s'azo kangola batu. Parce qu'il m'a donné le schéma. Il y a des problèmes no yebi que taba olu kabana besoin bon na bosa bon noté. Mais na kobi na posa boy. Na nzambo alobi nanga. Ce qu'on a mon témoignage ou te pa na yo. Boza sur place na Île-de-France. Zo adresse, boulevard de la Libération numéro 17. Moi, je fais que le service et le schéma. Ce qu'on y est, mon konzamba accomplir ma cambouana pour que témoignage matin. Tika na ebisayo. Oué, ça va pasteur basé belé. Mais problème est allé à Moïse. Moïse, problème na sala qui expérience. Avant de qu'il n'anda quoi Pharaon, ayeba qui m'a comme ça n'anda quoi Pharaon. A qui vanda pas Jétro sa qui perdait ya ba Madian. Ayeba qui bongangwe qui n'anda quoi Bokilo na ye. A qui kokutana le Dieu des Hébreux. Ayebi ma comme ça la melaki. Chaque moutou la sacerdoce et dépendant de la spiritualité ou ya développer dans Nzambe. Nazo développer spiritualité na quoi dans Nzamba Simon Kimbangu. Naza ko quoi dans Nzamba Saleli Aidi na bala. Nazo quoi dans Nzambe ya prophète Bolu ya Batisanga. Nazo quoi na makambo zo salama ya haute spiritualité ya voyance que alobaka salaka. Toza na parti ya kolakisa que bato ba baby si bonganga à cause le bien matériel. Aujourd'hui, ils nous montrent leur maison, leur voiture, leur compte à banque. Mais nous allons confondre biso la maladie à Covid, tout combien ba koufi. To rendre grâce et pas en Nzambe, tout tika la humble devant Dieu. Ya mona ebisi muto azolanda, maladie ko aussi là. Nazo croire loi ya stérilité aussi là après cette émission. Benga na tanzola nanga siko benga 0033 7 66 27 40 0D benga. Tango zo benga oyebi yango ke bibelobi na Israël. Muta ozala stérile kozala te, muta osopazé mais ozala te. Etika la slogan te mais ça histoire vraie au bibelobi non ki ça. Ya histoire vraie yoka siko. C'est Dieu la paix te visiter. Partout bisika boza, boza na Île-de-France, bozali partout, na Marseille, boza na Monaco, na mboka tout bozali, na Saint-Étienne. Vous pouvez venir, on va prier. 1 heure de Paris, 2 heures de Paris. Je bénis Dieu bandeko outi Bruxelles, outi Belgique, boye uniquement pour le service, vous Italie. Que Dieu vous bénisse. Nana posa ba témoignage. Maman, tu es fatigué. Comme posa komi boma te. Oh la nanga direct. Ozala na Congo central, na Lubumbashi, na la province d'Angola. Ko hésiter na ote partout ozali. Yo benga, kotan contact sacerdotal. Longola soni, longola déception sozu na biso ba pasteur. Longola déception wana. Tikala skona kimia. Banda kundima que c'est Dieu la peut te visiter. Est-ce que tu peux appeler pendant cette émission 0033 7 26 7 66 26 40 0D. Que le bon Dieu vous bénisse. Benga place aux Ali, nous allons prier. Déjà ce dimanche, service sacré, Paris Saint-Denis, à partir de 14h. Benga, je reçois tous les jours. Parcelle à vendre à King Collet, 20 sur 20 à $3,500. Site cadastré avec numéro cadastral à chaque parcelle avec avenue et direction bien tracée. Référence entrée cimetière de King Collet. Maison José Makila à 2 km plus loin, voire 100 maisons Mouzito, cité de Médecins, à 10 mètres de la moto ou autre véhicule. Pour tout contact, 089 64 54 568 090 63 62 286 et le 081 68 55 231. Parcelle à vendre à King Collet, 20 sur 20 à $3,500. Site cadastré avec numéro cadastral à chaque parcelle avec avenue et direction bien tracée. Référence entrée cimetière de King Collet. Maison José Makila à 2 km plus loin, voire 100 maisons Mouzito, cité de Médecins, à 10 mètres de la moto ou autre véhicule. Pour tout contact, 089 64 54 568 090 63 62 286 et le 081 68 55 231. Ngai maman Pichu Tonele, naza pharmacienne en formation, nazo œuvre dans le laboratoire CRMDA, où ils allaient centre de recherche et de production de médicaments traditionnels améliorés. Tout est à disposition de bino cosmétiques, tout ça l'industrie cosmétique enrichie au collagène, ils ont traité tampons, ils ont traité rides, ils ont traité poche, ils ont traité imperfection mingi ya peau,
conseil on a sérum nango sous forme de masque. Tous en d'ici crème réparateur. Ils ont réparé pour ce pour un problème acné, bouton, mapalata. Et puis conseil on a sérum naie où ils ont enrichi dans acide hyaluronique. Tous en d'ici gel douche. Tous en grand format, dans petit format, et ça mis à paille ils ont adouci un pot. Tous en d'ici cheveux. Ils ont collé sa souki, cheveux abîmés, souki, ils ont quatre en pamba, souki dans la teinte, ils ont bondi sango, ils ont retardé repousse ya cheveux blancs, au sein on a huile, on a bain d'huile, tous en na crème, pommade, tous en savon, où ils ont accompagné gamme ya cosmétique nyonso, tous en pe na médicaments dans le laboratoire CRMTA, tous en pommade Diazolex, ils ont pommade antidouleur, ils ont traité toute forme de douleur, même la douleur rhumatismale, ma colorovimba, ils ont traité en haut. Tous en crème Borex, où ils ont uniquement pour notre papa, ils ont rallongé le système de papa, et puis ils ont agrandi en haut. Tous en Diazostimule, où ils ont produit ils ont traité différentes formes d'impuissance sexuelle, éjaculation précoce, dysfonctionnement érectile, faiblesse sexuelle en général, et pas ils ont traité frigidité, ils ont sous forme comprimé. Tout ça, la zinguinalis, ont présenté sous deux formes, comprimé à sucer, na suppositoire, où ils ont traité différentes formes d'hémorroïdes internes et externes. Tout ça, la méamycine, où ils ont traité la levure. Tout ce qui est MIB, tout ce qui est maladie, kyste, il y a MIB, ils ont traité en eau sous forme de comprimé dans le sirop. Tout ça, la crème méamycine, où ils ont traité tout ce qui est maladie à peau. Genre d'être maladie à PC, mycose, c'est là qu'il y a mibali, surtout, ils ont là, tout, maladie, l'auto, méamycine crème, ils ont traité en eau. Tout ça, la allium. Allium, ils ont traité toute forme, il y a hypertension, ils ont normalisé tension, ceux qui tension est mataga, à quitter si à normaliser, ceux qui quittent à mater si à normaliser, et ça à partir de aïe. Tout ça la menga, ils ont produit mon anti-anémique, bateau bazara connaissera problème et anémie, quelle que soit l'origine dans le menga, ils ont remonté, ils ont tonifié un peu, ils ont fait sa makasi énergie dans les autres. Voilà, ils ont gamme de produits CRMTA, laboratoire où ils ont travaillé essentiellement dans les phytomédicaments, dans les plantes médicinales. Donc, nous avons tous les produits au moment de l'ibosson et ça a mis à partir de l'anxiété en bon cannabis au Congo. À part si on a si côté de la bino, tous les malades qui sont traités tous la préparation personnalisée. D'être dans le cas de myome, par exemple, tout ça une préparation mon corps pour et permettre de réduire la dimension à myome pour faciliter le robota. Tout dans qui si on peut se rappeler, tout bazon pour robota, voilà tout traitera en couple. Et contact nabiso na Kinshasa, ils ont plus 243 81 83 13 322 plus 243 81 83 13 322 plus 243 89 89 33 855 et Nalibanda, tous en a plus 1 514 329 12 56 plus 1 438 765 64 73. Voilà les numéros à contact na biso bandeko ba kobenga libanda na ka ba maladie songolo pakala maladie oyo ba teigne tondante oyo esala ke muto abima ba fina na mutu to traitera ngope donc pour contacter biso opposer problème na yo to ba plante nini oyo ko solution na problème na yo.